Na pesi bino mbote bana mboka Congo et puis na pesi bino mbote mawa vraiment lelo tozali le 9 juin 2020. Mes chers compatriotes congolais zanga ya bino mwana na bino la voix du Kivu na yepo na yebisa bino basango zoleka na kati ya mboka ya Congo. Pourtant babiboso baza distrait na makambo zoleka ba procès ba camere bamoso baza distrait na nini, mais à l'est du pays il y a des choses vraiment oyo bitumba échanger nango. Donc bitumba oyo bino bokanisaka chaque jour non, à l'est il y a la guerre, à l'est il y a la guerre, bitumba échanger face nango, bitumba échanger face nango na ndenge nini bandeko ezake ba militaire ya FARDC ba vi ordre ba bando kolungo na kati ba position na bango kotika pe ba arme lourde po na intérêt ya ba Rwandais. Mes chers compatriotes, boyebi bien que ba Rwandais bangonde baza na colonel makanika na oyo nini Sultani Makenga oyo azalaki mokonzi ya M23 na bayaki na kati ya est ya mboka Congo, mutu amemaki bango comme makanika azalaki na kati ya FARDC asalaki defection. Ntango bamonaki ke makanika aza na force ete MONUSCO akendaki na Uganda na Rwanda, akendaki kozwa Sultani Makenga, bango tu baza na kati ya haut plateau de Mitumba. Donc il y a un trion coalition ya nini ya Ngumino Twirwaneho eza kutu trion te parce que eza Ngumino Twirwaneho Redi Tabara et CNRD, soki CNRD bamosusu bazobenga ngo Android. Donc boyebi bien ke Ngumino na Twirwaneho eza groupe armé ya Ruberwa malgré ke akende komenace bakongolais te kuna na Kinshasa ke non soki balobi na bareseaux sociaux akokende kofunda na justice nini soki tozalaki na justice mbele oyo Ruberwa d'abord soki mbele aza déjà na prison parce que c'est lui qui est là, il est comme le chef autorité morale ya Ngumino na Twirwaneho. Soki okiti soki oboyi kita meme na terrain awa na kati ya professeur Sud Kivu à l'est du pays dans les hauts plateaux de Mitumba communément appelé Aminembwe, otuna qui est le chef de Ngumino et Twirwaneho bakoyebisa yo aza Azarias Ruberwa na Moïse Nyarugabo bango nde bakonzi ya Twirwaneho, population ekoyebisa eloko wana meme ba Twirwaneho oyo bana mboka maimai bazobunda bazokanga bango na kati ya Bitumba baza toujours koloba keno chef na bango aza Azarias Ruberwa na Ngumino. Comme nous n'avons pas nani la place ya espace ya ba media otoki koleka koloba neti ndenge gouvernement sa soki ekangi bato balekisaka bango na ba RTNC. Donc wana ezosila kaka biso moko, mais boyebi bien ke boyeba bien ke Azarias Ruberwa na nani na Moïse Nyarugabo, donc Moïse Nyarugabo bango nde bakonzi ya Ngumino na Twirwaneho. Et puis basali coalition na nani na groupe armé mususu ya Burundi oyo batutsi oyo zolinga elongola Pita Nkurunziza na nani pouvoir ya FDD CNDD na Burundi balongola bahutu na pouvoir na Burundi. Groupe ango eza il y a deux groupes eza Redi Tabara na FNL. Donc il y a deux groupes FNL et Redi Tabara bango pe baserali na kati ya nani ya baza basali coalition na Ngumino. Et puis il y a groupe oyo ya nini ya CNRD eza groupe ya nani ya ba Rwandais mususu. Donc bandeko yango nde bazobunda sikoyo na force ya autodéfense maimai eza peuple oyo telemi mpona kolibere mabele na bango mpona kodefendre mabele na bango, parce que bamoni ke peuple congolais est délaissé, totalement délaissé, parce que à Kinshasa il n'y a rien, à Kinshasa le kozolo bamate, il n'y a que la politique de mensonge. Donc les politiciens congolais, ils se fait comme ils ne savent pas l'histoire du pays, ils se fait comme il n'y a rien à l'est du pays. Yango omoni bana mboka ba jeune, parce que l'armée c'est les jeunes. Ce qui est le zombie benga naza FARDC oza FARDC parce que oza kina no chaîne. Et puis ce qui yo FARDC oyebi musala na yote ba musu ko aider yo. Et puis si tu es politicien yeba ki oza politicien pour il y a la population. Si il n'y a pas la population okoki koza la politicité. Yango population emoni ke non tango ba so disant politicien ba tiki bango ba komi na bango de laisser population et telemaki po et se défendre bango moko ni tete ça belelelo tozolo ba makambo mosusu. Alors nalobi na biso bino ke bitumba échanger face parce que les militaires FARDC babandi ko abandonner bakana bango et puis kotika ba armes lourdes en faveur ya ba étrangers, en faveur ya ba Rwandais. Comme ba FARDC bazalaki na nani na tubo bango tu bazalaki ba disperser ba nani ba se disperser ba FARDC bazalaki na nani na na Kalingi pe bakimi na Lusoko nde esika bakimi, donc bazaki na lotobo ba se disperser na bango toyebi te bakoyi wapi, et puis batiki ba arme lourde en faveur des ennemis ba oyo bazalaki na tobo na Alenge bakimi pe banani batiki banini ba comment dirais-je batiki ba arme bakemeli na Lusoko lelo oyo bandeko. Donc
Bangumino na chef ya groupement eta nani chef ya village ya Etabi baye kwa enlever le Ngumino donc les Rwandais baye kwa enlever chef ya Etabi baye kwa enlever epanaye et puis tu ero to yebiti soki cornaye ezaba parce que to yebiki Rwandais soki a enlever yo atika kamutu te parce que ye azaka rescapé te babomaka donc tozozela kaka tozolukande cornaye Etabi eza village eza au limite ya secteur ya Itombwe na donc secteur ya Mwenga na le territoire ya Mwenga na territoire ya Fizi nde Etabi eza place wana chef yango kombo na ye Yuda Mayembe aza ya tribu Banyindu donc aza congolais d'origine tribu Banyindu nde banleve yo Yuda Mayembe chef ya village ya Etabi. Sango mosusu eza ke na kati ya village ya Bichaka na Amombo Rwandais bangumino baye kosala massacre na village wana et puis bato ebele bakufi na kati ya village wana baza basi na ba mama eza silence absolu au niveau du gouvernement mais bana mboka déjà bazotala ndenge na ko défendre parce que ni tete bana mboka oyo les forces autodéfense maimai mbelelelo boyebi ke boyoki ke non mboka ekei parce que bitumba ezo changer toujours face nango bitumba lobi le 6 le lobi le 8 le 8 juin na lelo le 9 juin iza na place batobenga Nyamara donc depuis lobi bitumba ezalaki ti lelo tongo balamuki na kati ya attaque yango wana bandeko information ezali ke bakongolais to beleli bino botelema botala ndenge nini mboka na biso ezokende parce que barwandais nani guerre oyo eza na kati ya est ya mboka échanger face ekomi net guerre ya 1996 donc communauté guerre ya 1996 oyo ya AFDL ndenge basoda ya Mobutu babandaki kotika babandone baposition na bango en faveur ya ennemi et puis nayebisiki bino ke massacre oyo esalami na Bichaka pe Amombo eza na kati ya groupement ya Amombo nde esika barwandais babomi bato tozana na effectif ya bamoro te mais ya la majorité de ce sont des mamans et les enfants nde barwandais babomi yango tosengi bakongolais bozana Kinshasa bokende bo attaquer à Ruberwa directement donc amenacer bino te ke no na uti na nani ya justice na ministère ya justice il y avait une justice mbele ya Ruberwa akangama déjà combien de bato aboma est-ce que tozo kosango RCD na yebo makombe de bato kotika RCD ngumino oyo ya yena tuganeo tous les preuves sont là yango bandeko toyebisi ba congolais toyaki lelo tongo toye ko alerter bino toyebisa bino ke nini ezoleka na kati ya est ya mboka na biso bandeko il faut boyeba ke lelo ba rwandais bazo tinda toujours ba renfort comme 2 jours oyo na secteur ya Tanganyika na territoire ya Fizi aswima ba population ekangi plus ya 20 ngumino oyo déjà bamaimai babeti bango kuna après kobeta bango base disperser bazoluka nzela nini bakoleka po bakende Burundi yango boyoka Nyarugabo kuna na Kinshasa botuna Nyarugabo sikoyo azoloba na radio ke non il y a une coalition de Maimai et Red Tabara sikoyo aya asa la interview et parce population tango population ekangi bato wana epesi bango na boka FARDC sikoyo aya bisabiso ngumino oyo ye azoloba ke ye Nyarugabo azoloba ke non Red Tabara eza na coalition na Maimai sikoyo aya bisabiso ngumino oyo ba Red Tabara bango moko bazoloba ke non toza na coalition na ngumino na CNRD na nani donc armée étrangère eza nini ce qui est mensonge te et puis bino journaliste pe ya Kinshasa oyo boyambaka Nyarugabo bozangi soni yango wana bandeko topesi bino mbote mingi ezalaki ya bino la voix du Kivu soki olingi contacter biso okiki ko contacter biso na plus 27 61 1001 35 tosepeli mingi topesi bino matondo mingi na kolanda ba émission na biso mususu ezoya tokobanda kopesa bino information toujours yango c'est le général Amourou William ya Kutumba et général Eboila Mtetezi azopesa kaka message epa ba jeune congolais bozala na esprit ya ko défendre mboka bokima mboka te boya tosangana po to libérer mboka na biso parce que soki tokimi tokotikela na mboka soki tokimi ke bitumba yebi sonyo tokima wa Tanzanie tokeba Uganda tokeba Kenya tokeba Spirit DC tokeba siko nani akobundela mboka mais général Kibukila Mtetezi na général ya Kutumba Amour William balobi boya ba jeune to bundela mboka boya bozala vraiment massivement to mi pesa makila oyo eko libérer mboka na biso za makila na biso to zela teke no ba mususu ndenge bazokosa na ba réseaux sociaux les américains les belges les américains akoya ko bundela yo na mboka ya Congo te ndeko tika kokosa ba ndeko na yo que non ici aux États-Unis ici tika kokosa bandeko na yo ba américain akoya ko bundela yo te
congolais congolaise makila na yo moko etanga nde o libere mboka na yo. Parce que soki makila na yo etangi te ndeko yeba ke okotikala toujours muhumbu ba étranger mboka na yo ekotikala toujours na kati ya insécurité. Soki musapi ebeli nzoto mobimba ezalaka bien te. Yango soki est ya Congo bitumba ezali toujours donc Congo mobimba kime kokota te même économie bozolo to préférer économie zala ekozala te po côté wana ezana musapi ezo koswa. Siko nzoto ekozala bien ndengeni. Soki musapi ezo swa motu makolo mokongo yango tout ekozala mal à l'aise. Yango il faut to sangana to zala uni ba congolais bana mboka yeba ke problème ya oyo eza problème ya oyo tout pays na biso eza attaqué par les étrangers. Nous sommes agressés par les étrangers, les Rwandais, les Burundais, les Ougandais, les Somaliens, les Érythréens, ba Soudanais, bango tout ba attaqué mboka na biso bandeko. To sali appel ya ba congolais botelema américains, les Belges qui sont venus à les Belges et les Français qui sont venus à Kinshasa, ils ne nous aideront à rien. Totelema, Tobundela mboka na biso. Le Congo nous appartient. Ces Belges-là qui sont venus à Kinshasa, bangonde basili sabisoko. Léopold Diabima aboma wato combien? C'est les mêmes choses na ya Rwandais. Bangonde babimisela biso ba problème oy. Mais balingaka koloba te. Yango bandeko, yango appelle wana la voix de Kivu to salaki epana bino ki boya totelema po tobundela mboka na biso. To sepeli mingi na oyo ozaki tana yo po olanda émission na biso oyo ya la voix de Kivu. Merci.